Capage TV. Promesa libala yo moto pesa kinga lelo nakeko yo kanoni obali okangi pe motema soni obaki mi sauver mame o nzoto ya bien mame mule galbe na kata sweli rex mame jeune minata pegite te mame nanzima kite o lelo nanzimi chance nini nazana yango ya kuzua mwasi nalela lifuta ya bolingo nazuwa te nalela pasoti kinga nango nakolela pota ya moteme kokauka te oae. Capage TV. Comme Cambona, boni makambona na lobango vraiment na TV lelo. Biso disque na biso na so ekangama c'est Evariste Bouchab. Abengi jipe kiss na téléphone. Na misu na biso abengi ye. Disque on etikala kini mbongo ni etikala kana basali ba continuance. Ça va bosi sa disque wana boyela nga disque wana. Mutabi misa disque ya ote boyela nga ngamo na futa ba musicien, na futi bana, na futi famille comme ça disque webima. OK lelo. Disque wana na mincho ezana ndia. Poto zwa disque na poto zwa permission obimisango si Evariste Bouchab. OK. Capage TV. Boye lelo bokuti eloko ezaki boye. Momo na lo babuki on va changer. Da façon do lingela ndak ne mukolo bozo tabo ke filmer ndak wana olela oyoka pasi nga na kenda lisu teme jour na tala ngona TV na koko oliate. Capage TV. Discover je tellement matin na bato basenga ke pa matamati ayembi nzembo ya ne ezaki nzembo ya comme l'arrêt tanga yembi amoni bato babambi bambongo ça les plaisir ou comme président orchestre mais asala ki esenga ki tozala pena ye mais façon siko ya yela ki ezaki bongo te or mukolo orchestre ezaki kinkesere mena biso za ba mission na to ki ba mission ve jolité fait ka ya sko solo na biso na ndenge mo biso za voilà bo ezaki sko bongo te mais sala to yoka na kite voilà yango to yoka na kite asala pe mouvement na ye mais banda pas zonga poto mouvement ekufa nango. Merci à tous nos abonnés, merci na ba onyo so balanda biso na Capage télévision et c'est on a biso ezali parce que tozo rabatu ya sika ba invité ya sika. Merci la réalisation à Joe Mystique Muteba et tout et tolingande boye réalisation kitoko ba invité ya kitoko tozo na Sephora Dinzeza ya King Kester Emene ya Kwamambu pe à son âme totaki ko célébrer les sous morts na karaté a et ça vraiment à féliciter à ce que moni moto yo azalaki na yemoko kwa muntu yemoko babi azala ba kombo belle King Kester Emene ya babi Maison Blanche to solo na mo makamo boye ya King Kester Emene ya to solo la yango to babi l'artiste ne meurt jamais. L'artiste ne meurt jamais. Bonsoir Sephora, bonjour Nabao, aujourd'hui on a moi, bonne santé. Première fois dans mon qui on a sépi dans nos ah mais fille orchestre, babi orchestre a sauté, babi orchestre là, mais chanteuse bien, mais ara fidèle. Bienvenue dans Capage télévision, babi on a plus son micro nanga, mais la sépi ma casse parce que moi quand il y a bisora à Paris wana sépi la na biso, ou ça peut-être un moi crochet famille à habiter Capage chapeau mais OK nga mon avis que na pona yo dazala qui déjà na idée wana bonne santé et puis bon orchestre biso pesa et certes na batunos balandi biso et certes na yo si Capage dans mon plateau na satanda ite ezala boy donc ça linga plaisir makasi donc de na yo kaka Capage TV donc na ndeko satanda te ezala donc ça linga bien plateau ya propre donc un peu Pasteur John quand même oui na vu aussi Pasteur John vraiment na lundi à live boy na tala ngoka na bani na bino to biso to tira na ba statut donc na lundi à live et ça li bien maté ya bien édifié penga ouais
Merci. Et ils ont combien de temps pour Kota? Vous avez déjà ton orchestre Azalaki, to tango akufi to histoire moi mon kepoto to ya ce qu'on a le présent. Oui, ngana Côte Victoria élection en 2011. OK. Oui, na Côte Victoria, on a pris Azaïja malade, tant on pris Abiki ndayaki wana. Azaki ando préparé 10 mi. Jacob Devarier na poto ABC bino na kin bozora ba PD. Nzembo moi so lela mobali, faut pesa moi sa yemba ngo. O mobala o lela moi si faut mbala yemba. So ya raisonner face à la ngo pe bon, azana posa ba basi. Nde abanda oluka ba chanteuse azana ba chanteuse. Na poto ba mona biso pe ya moi bongo. Oui, nde Jacob Devarier bisaki, c'est que bino bozoka ba PD. Nzembo moi so yi a o lela mobali, faut moi sa yemba ngo. Posa bien. Oui, c'est que bon, ndaluki ba chanteuse ezaki ba fi banda oyemba déjà ezaki na muninga na ngaji ezaki na Chimel Folo je sali apa ça ya ndenda ko yemba wana mais azaki na posa yemba na ba fi mibale parce que ndeko na ngande moko azaki obina na Victoire ebisinga bi ponga na tanga na ina na tangi na ina na diplôme na ina c'est ebisinga yo beta ba musique boy ponga ndo beta na ba musique nzambe biya kana Victoire yanga bi ba musique mukili ko banga alongoli ona nzambe akomisona na mokili na ndako banga poto ndo imbaka na ba orchestre ndeza na l'église boye na ndako banga ebisinga te yaka ngana okipe orchestre azani mutamagambo ana te so disant de tando yoka nde na yeko kota Victoire le temps na ye pardon ba benga kanga na téléphone pas mettre mboyo abisinga biko ya siko te présent na poto so ayi o sali test na misu na ye poso o sali test bo mona o sepelane na yo te so ye nde na yo sala test na Victoire le so ni mo azaki présent na sali test nde azwinga atune ngana so na banzembo na ndo imba na banzembo mukili penza te me banzembo no ebika mo banzembo nde zaka bongisa mo banini wanaka mena nzembo mama Mbila Belle na mama Betty Masiki bongo banzembo ba mama kala bo composera na inas no biso na inas so travailler banzembo ba mama wana biso na inas ezala oui na inas ezala bo exercice voilà bo travailler na ba orchestre mo bo sali bo travailler banzembo wana ba audition musicale ya to no travailler yango isale ke na imbaki tellement pe beta na mama abeti Masiki na Olympia nde na mona ifona yemba nzemba abeti Masiki mpona convaincre ye pe nde na beta ngo to na oyemba avant de na kiti sko tanga telemi abimi libanda nga na moni unja sepeli na ngati or abimi libanda ke yo ka voix libanda donc na zaki voix anda ke oluka na 10 mi nde to na ye na sali test wana zwinga après une semaine na déjà ko ya donc à partir na sali test lelo lobby na bandi ba répétition une semaine na koti mama studio to yembi 10 mi na yemba na vraiment nzembo banda ne bandeli tina suka na 4 nzembo to sala ba cœur na ba vocal mais na vraiment na nzembo na yemba na ye banda ne bandeli tina suka. OK, mais comment la présence ya mpaka biso joli mubiala tango ayaka yo mo mi lobela nini parce que balabi ke koya na yepe ko batiraima orchestre wana wa bakebo yango pepe sera trouble olia kangisa oui ve joli tanga yaka ve joli vraiment zaina idée ta comme président na biso orchestre non azaki ngana na ndimite po na baba à l'époque to répéter na maizaf na bandal président ve joli yaka ba période na président azali abisi joli bato ba lelio matana podium oyemba ve joli bino grand caisse nga comment ota die na oyemba te ve joli boyaka Skoto zaki na po yemo kolo orchestre zayo non abenga ki ete ya okambo orchestre no ezaka ba fan bazana ba oki joli mbia la zali aya embela biso monde zana kala ya bia oyemba te pa kuma kota die e o sala ke presa kufi to uti cimetière to zaki na salle moto beta ki tonto uta cimetière nesko ve joli tellement matin na bato basenga ke pa mati ayembi nzembo ya ne ezaki nzembo ya comme Larry tanga yembi amoni bato babambi bambongo esali plaisir owa comme président orchestre mais asalaki esengaki tozala pe na ye mais façon sikoyo ya yelaki ezalaki bongo te or mukolo orchestre ezalaki kinkesere mena biso ozali bamisie na ye tozalaki bamisie ave joli te fayaka ya sikoyo asola na biso na ndenge mo biso oza voilà boye ezalaki sikoyo bongo te yango esala ye toyokanaki te voilà yango toyokanaki te asala ye mpe mouvement na ye mais banda pa zonga po to mouvement ngo ekufa nango pour biso to continuer 6 ans déjà depuis presa kufa donc mais est-ce que bato ba presa yemba wana ba vie didi ba te belé o presa yemba ba ka même ko prêter bino mais forte parce que na yoka zakaka na mutu moko asa achara bino ma po makasi par rapport à batni ce question donc pas ces yango wana bato nyonso to yeba ndo biso ndo za na maison blanche ano ta vraiment ba konjo ba ya bando za na preso ta pena oyo umuna ke na mamba politique mutu mo mena kesa o mabina o camarade na ye mais depuis akufa ba abandona na ba makambo yo
donc biso tozwa wana kaka ndeti nga bona ko kenanga pe place mususu ba solliciter nga déjà pour ko yemba na yebo yemba ko bina na yebo bina mais ça kaka o mona eloko mo boye o mesana déjà place wana non élection on a tenté pour la victoire na vivana élection nga tete zaka nde disque na biso ekanga ma ebima te mais na simana to beti les chats boire la caravane passe disque dur ekenda parce que makambo wana boni makambo wana na lobango vraiment na TV lelo biso disque na biso na so ekanga ma c'est Évariste Bouchab oui pourtant biso to beti 10 000 et on ça la presse à Koufi et tikale bablo muso amike mike tikale wana fait to silisa tellement bavo après ezaki honorable Évariste Bouchab babenga biso na bureau na ye to kenda vraiment biso ba musicien na ba bureau orchestre to kei non to komi wana alobi abengi abi disque zap o ezana ndia abengi jipe kiss na téléphone na misu na biso abengi ye disque wana etikala kini mbongo ni etikala kena basali ba continuance ça va bosi sa disque wana boyela nga disque wana mutabi misa disque o te boyela nga mona futa ba musicien na futi bana na futi famille comme ça disque webima OK to si to ken apesa mbongo to kena na studio to silisa nyonso do eloko etikala biso to saka ba clip OK to silisa nyonso zela disque tilelo disque wana na mincho ezana ndia poto zwa disque na poto zwa permission obimisango si Évariste Bouchab OK oui disque ne kanga mapona ye mais à part makambo wana eza sona mamna bango mo famille de sala bafunda ba mamne na justice et senga tellement disque pesa ni eloko na ye donc il faut makamna bango ici là pour disque ne bima mais quand même madame Florence Abenga Bino qui a tout na bosolara oui to sola je déjà na ucho mon anniversaire ni quand même joyeux anniversaire maman donc to sola na biso so pa ye na aeki à chaque fois tout monde anaka ya za kuna na banani ya osa vini biso pe ato continuer makamna biso quand on mona bongo moni pena kende olobi ke na Maison Blanche pendant ko ya tango vie enseignant ni ke muto no ko linga peut-être ndaku na ye musique na ye orchestre na ye bino et enseignant on est en vanda ndeti nga mona mokileza pamba donc mokileza pamba pour prézaki boye lelo bokuti eloko ezaki boye momo na lo babuki on va changer donc façon do lingela ndaku ne mukolo bozo tabo ke filmer ndaku na olela oyoka pasi nga na kenda lisu te mais jour na tala na TV na koka oliate et dérangeant hôtel muto zaki na lupango na zaki e beba na émission niveau bebela ya mukolo eloko aka mukolo eloko donc ça les fort monde vivre boy mi salara yo mo ramno nyonso boy donc soki lelo zate sili donc président ngalo lingela ndaku ne wana Maison Blanche donc président kata bobeti concert ata ba pied combien ro lingala taka mutando linga so uteo soki nini yenda kuna yi mais sali ke akufa ndaku ane koma abandonné malgré mamna bango ezana justice mais fallait baninga na wana ndeti ngana ndo na sambela nzambe soki nzamba salinga grâce na komi na mbongo la longue mambo ando linga osana ndaku wana so ezake ezalaka ya ye na ko so ezape bani ba ozaka na ndaku wana na kolinga na tuna bango est-ce que na ko salelo po président basonda kuna esili fo basala clôture moza ya mukuse ba dessiner ba bilongi bato basala kombo la monde donc ba otango wana donc façon ndo lingela ndaku na nezala so na moni ndaku wana esala nga mawa mais tout est vanité donc so zo vivre ka o vivre boya yo so OK et déranger mais non sentir déjà que on dirait Miss moi pété pour enrôler là on dirait vraiment des beaux là qui et il était gentil parce que ba bino ba kizara bino pe bino ba chanteuse vous avez brisé de couplets et tout vous avez mambo belé atoyo yemba fobina pour mon avoir danser fobina moi kende zonga nyonso wana on kesa ngone non moni prise biso de tondo zane ngaku na tikala obenge président ngana ndo benge papa kesa razaki lokwa papa ngana mona kesa prise akufi ba danseuse bazo lela faki ba otanga faki leader wa kufa faki wana kufa ba otanga uto leader kana faka kufa donc kesa razaki papa donc na invité leader ya mona na koroki ndo kesa msuti est-ce que nous na kina orchestre na vivre na leader wana ndenge na ndo vivre na kesa mona kokate je préfère na zalaka na Victoria so esimbi malamu so pe simbité pour nota ba chanteuse musu baza ba orchestre na nga bo tala musu to tala ni pe boy to tambola makolo to aka ndenge moko donc et ça la kesa razaki lokola na ebité azaki oyeba o musicien o danseuse o chanteuse ngako bina ku kesa tanga zaki na noko robina te
nanda koko bina te zaki ko yemba kazaki so abengi oyo yemba do fo ya olingo yesu na bandenge mo ngandenge yo ngo tambola na okoka bongo te do ya zaki mondenga osala mamna musique yo pufu nanda koko ka te abandaki bato bando ya na ba repetition so bando yebeza pena so wabengi oyo yemba ozongi sota so otambola ndenge ni voilà. Donc on a vraiment bien comme casse ndelelo. On a vraiment bien vraiment ndelelo. Mais pour faire l'année aux absences na eza remarquable tout le monde on mena ba paka besoin bino bien. Oui, kota la mukolelo ko aka mukolelo ko voilà. Mukolelo ko aka mukolelo ko donc to vivre na biso to ça bateau ba diriger biso na poto to na PDG Marcel Mutamba to ça na kin to na colonel Mopepe colonel Carl Lewis Kinjumba ko ki la dorta de kana ba vie retient vous qui ba diriger biso donc so eza na point mo ndeti biso ko na promotion to sala elo te bango mo bazwa to ça ni générique na biso to ça kana la crèche wana to ça générique na biso asika vidéo na mabangisela donc to sala ki yango colonel Carl Lewis dorta de kana vie héritier ndi bazwa ki charge mambana et le capé déjà na télé. OK. Mais pour cela peine la chanteuse nous sommes tous enfermés cas de yomoko parce que vous avez visibilité pour ma caste mais ngamo na jusqu'au charge na yo mais vous appelle ba master no pe ba chanteuse amo bo répéter na cour to solo ka to za ndambo to solo musuno to za occasion okuta na te. OK. Mais so to solo et on se comme on a ma belle génération na bino dit na génération na biso lelo dans la génération biso lelo ma beza mingi pour na nini ndetinga lelo ezamoni soto ndesi wembinga na te so tuninga olinga ba chanteuse ni non tangi loka mambi la belle na macha la mona or ba chanteuse ba yemba rapé bien na moment na biso baza mambi la belle yemba bien poza mambi la belle macha la mona yemba be po aza so tali mambi la belle na macha ma ba ko kante na yemba mais ce que biso mona peke o yemba ne bien ponzi me mo ro boya mo don li mo ra so nzimi o sopa o eza kuna batu mususu na muso o sepela no alinga pe par exemple sindi le cœur ce que so boy sindi peut-être sepela no bayomba mo po boy sindi donc génération na biso mabezaka to zo boyana donc boyana leki trop donc omona ka ngada ndeti ngabo na lekada ndeti baleka déjà na ba télé batala ba mo mingi so to kutana mo boyo pe ombote po ya batala ka boyo pe ombote. Non, ils ont mais mutu muso amona ka opia ombo tete olikina te oboya boya baninga do génération on zape mingi moi mabe mais zape susu omona ba chanteuse mingi za lelo bo ando yemba pe bien ando yemba kitoko disque alboso yemba ki bien mais tellement ba komisa ke mingi disque mi balé ayembi balembisi amoni sko akomi amona komi la star au sala bien oh so ba komiso lelo faut ça les so effort lobio sa so leka au salaire boso donc ma bezami nkaba ouais au petit exemple wana même maman mbili alobi bino bolingi ne mahamba bolingo trop parce que musique et bala na bolingo te musique il faut tika penda pesa nzela nango mais ba chanteuse ya lelo eza koto mibali koto bolembu koto boy bolingi love na rate musique yango zo boma à cause on a raison non oui maman mbili bela za raison musique so 500 on a bolingo ndetinga boy ndeti boy na konzima sona biso na mobile to mona na kosi mais na mincho ero na normalement fona za na mobile na mais na zui na tiki ya ngota na ngeza na yo sala émission ya vie nanga oui ndeti na ba orchestre ndi batu musu balobo ba leader ba bima kana ba danseuse na bango boy mais eza batu nyoso te musique yo moso yebo bingane o sa musana nga musique leader ata force so so za posa na Orlando ka ouais so kaza na posa na mona kozo baksa implice na musique na akolanda yo soko yo sangisi ngona bolingo memi ngona bandenge mo boyeme mama pe bon mais soko ye ndeti ba jijara biso mona ba danseuse ba chanteuse ba ndumba ba nini mais zana batu mususu soko vandi na ito yebati musique ya musala ezaka ndeti papa bimana tongo ndeti obimena tongo ye musala na tongo zo musique peza musala soko osangisi ngona kindumba yango moni pe ba chanteuse ebele ba okoya oui musique faut mon musala oyo sala musala na yo ko sanction tam ya musala nanga na ko linga loba mobali nanga linga ye mo yo landanga na concert ngana ko benga mbali nanga landanga sika na sala musala te po mutu musako yo oyemba yo bambombo nga kocho misuba kocha mbonga koti sombongo na so mobali na zana ko kosi po mo aussi si ko so mata so ta ko mena sope ako kumbo poke ozoyemba nde pe ba presse na bino mikolo ba comment ozoyemba pe bo tutani boye presse pas tuti o boye ça problème te ko tutana mais ça a problème ko tutana ndenge bo non même yemo presa ko tout ma casse pour le bakoma ba presa mikolo tala bien te ba tout ami ba danseuse quoi
mais la danse non ba danseuse ba sala ngopela mo atele mais ya poussi pina sali ye moko danseuse mais ba chanteuse te donc même ye mo preso za mo chérie na zana olimo tout te pour mon bébé c'est pe makam na voilà boulot vraiment en tout cas to yemba non yembele biso non des chambon ngana pensionnaire ngana peso micro na yembe ke o fo luka ba fo boire apena de dire on a grand frère nanga les poids lourds sita mananga donc sita original mananga donc on a grand frère nanga vraiment yem ta abena ngana biso boire kelanga pe ko sita mananga ye logo vraiment il a un bon cœur en tout cas nzambe vraiment pambola yo parce que amo diana luka non luka moi so makasi vraiment en tout cas ça dinga vraiment bien sita mananga umela wana kuna mpaka wana vraiment Mutamba muto asunga PDG par Marcel yena ne non luka kombo na ye PDG Marcel Mutamba les grands du Kuba asombela biso ba instrument donc biso londe to abotona ba instrument na biso so to na place na so beta donc to zoka ba instrument na biso toke beta PDG Marcel Mutamba ibata boye vraiment so na bato boya ta 5 victoire yeko kufa kate ezala kaka PDG Marcel Mutamba les grands du Kuba micro na pensionnaire on récupère micro na mais yembela moi yemba pena so ko mélanger so ke na biso ndeli baba azolo bisa ebele to mungongo donc nzembo na dédié on a grand frère nanga vraiment sita mananga na banzaki okozonga po opesaki nga tango te ya kopesa yo revoir mokolo kendeki anga mwana mobali nalela tina nini nalela lifuta ya bolingo nazoa te nalela pasotiki nga nango nakolela pota ya motema ekokauka te oae pokolela ngambo bolingo ya motema na yo nalembi komindio kwama nayembi na nzembo ndala yokanga atozali pene ya mbanda nanga kuna na ngamba babombi yo motema ekoti bokono motema ekoti nyongo ngai pe na ngambo na bimimbo ya bolingo yokanga mawa o sheri na ngai atako basilisa yo posa na nga bolingo yokanga mawa o sheri na ngai bayebisi ngai okoma kolia na nganda inza yo mama yanga ngaleki na okoma kolia ndonga na nguba yo mama na banzaki yokozonga na vele yo sepamba na banzi komitongela lilita nanga nasengi ya bosa nanga te pakeiya atankaleo nde nazwi mama yaleo nanzimaki te lelo nanzimi chance nini nazana yango ya kuzuwa mwasi oyo bote na ye ekomama na kati ya Bible Cantique 4 verset 1 à 16 nanzimaki te lelo nanzimi mame mame didi mame misoble mame suki milai mame kitoko tro mame taya baguette mame dermacha bagazel mame nalanda te basekanga bawololanga bamonela ngai nyonso mpona ye mame la hauteur mame
mame mame miso vert mame mame oh nzoto ya bien mame mame mule galbe na kata sweli rex mame mame jeune aminata pegitete mame mame faïda mame mame oh Gisèle Mireille mame 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 oh mame mame Tita Kapashi Kapashi TV vraiment c'est ça la base non oh this is me c'est admirable nzembo na yembi wana oui admirable même nzembo na yembi wana atankale prise mutalakisanga bisinga bi c'est force this is me bi mi obeta bani oh yemu mutalakisanga ayibisanga bi atankale wana mutapesa président Kofi Olomide mutapesa nzembo wana donc atankale même de na yebi on be pray so alanja on comprend vraiment petit chose à somme vraiment merci beaucoup Ngana yo ange comment c'est beau mobali mobimba na bondela tala sepamba o ngana yo ange comment c'est beau chérie ange o c'est fora vraiment c'est bon une grand frère de c'est la site mananga papier original okomisi bolingongo kebola nzango silika nango fele bolingo na ekomi lokola kasa nzete mopepe keke kolanda kaka noni kaini promesa libala yo moto pesaki nga lelo nakeko yoka noni obali okangi mpe motema soni yobwaki ngai to nazalaki pembeni tosala libotano lelo mbanda ganyenga sitiaka pashinga na kondima te o noni noni oh ma noni 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 oh chou noni noni komisi bolingo awayokeye otalinga taliso te elaka te odi otikinga poto ya mwindao talati molili okati ya bolingo kasi upemba mwanda epai mopepe ekokende okolanda kaka moni pardon en tout cas franchement vraiment ça n'a plaisir moni na plateau Kapage TV en tout cas Joe Mystique Muteba to banda bablo mo boza secret parmi bato na to banda na bango en tout cas yo fozala to tio de analyste pour ngongo oyo vraiment na habité ce programme ils en nini ba ibanga yo pardon on t'a numéro na pour na bato ba apprécier mais exact que oh tête moni tête pardon ça zonzingte ça zonzingte en tout cas merci nayo oza la bienvenue R2 pour la promotion en tout cas album tozali pena to rebelle la pena papa na biso bocha ba oyoka pena to assure que oyoka tozwa litomba mo ya kitoko mais bato peut-être baningi ba rejoindre bino boza wapi adresse numéro no déjà na ocha et puis bato nyos baningi ba yoka lisusu ba voix ya boye bon ça ne pour le moment on a confinement mais ce confinement ici tobetaka chaque mercredi dans la crèche na Victoire tozala wana chaque mercredi chaque samedi tobetaka na espace Malanga plus ezana
na beau vent derrière palais du peuple avenue Okitundu tobeta na kabinda wana voilà tobeta wana kabinda chaque samedi dans un demi concert tobeta to banda 18h to 23h oyo ça va au balandi na Kapage télévision nini batu balandi ngai za o baza ba victorien ba kesterien et ça ba kesterien te toza posa ya bo soutenir biso. Donc, qui est mené à Koufa, Victoria et Tikala. Et ça, batu mususu ba ebité le mususu ba kasa Victoria et Koufa, Victoria et Zali et Koufa te to Zali bison so beta 16 000 to Zali. Donc, banzem bona to beta kango to continent. To ça disque na biso to beta les chats boire la caravane passe on nzem bona déjà. Non, banzem boza banzem mususu to za na ona eza batu te to na 5 nzem boza na donc to 6 no disque te mais quelqu'un nzem déjà le ka on na emba PDG Marcel Mutambai. Titre dans mon rêve donc toujours continuer tous les bisons ba Keba Moussa Tofolo ba étoile arc-en-ciel Papi Sakou ba bisons tous au grand complet. OK. To si na biso jo mystique mais sero na ko kange boité aba ya no mamanze mwanzambe avant to suki sabat musu baza robela bat musu ba ki peut voir na ya kitoko banzembu o esali biso vraiment bien mais bat musu bana bo pito ba musu ba biki na ba corona to bi ke pandémie o esali vraiment ravager ba musu bana bo hôpital mais faut que les biso nzembu mwanzambe moko to si sanango ngana des annoncer na tika Sephora asisa na biso et tout on peut s'appeler en rappeler le numéro naé à boire quelques bateaux à Yembi pour aussi ça Jo Mystique merci pour la réalisation merci à Arcel merci Tamoni Sarah grâce ba onyo so bazo joindre biso na Kapage télévision pour partager pour aimer challenge ezara que 100 000 calamité to koma et puis babi ndako ba yamba ba invité belé ils ont rappelé Lialipamboli voilà biso ba invité na biso on tirer ba ozala même mourana biso ba otikala bato so balingi biso bo commenter bo aimer babi l'artiste ne meurt jamais King Kester Yazali orchestre na Yazali to soutenir yango ngana kenda kuna na mona vraiment ba talent wana to chango poison ka te bozana artiste tango azali to mona ngo artiste aza a mata na podium a boire mbongo mais ba artiste mususu pe bazana te bo panzarager et ça là vraiment bien en tout cas na tikelo micro nanga nga 6 nangai au désannoncer et puis même la personne nyo sera na habité ya Mahimi Samu na habité ya Trina na habité nyo soye la okaka oyembi pe to clôturer na mbandi mama lor dalinga mama lor mingi na mitiki mopepe na yo etindikanga maboko na yo na mokongo na nga etindikanga yambala oyo eza elamba ya kembo miso ya mesana komondelo kote na bomoi nanga yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya moke bozomona ezoanonse mvula mvula ekonoka akabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete Yesu kino na mona babarba babongola maloba ngai moyembi na kolonga mokilo na humiliation te ngana lenga te nazaya nzambe lisusu na tepa te alliance za makasi merci na opesa beserta ba merci na banos balandi ngai le poids lourd papier original sita Ekirimoto, Dédé Baforme, bienvenue Ngunza, Jires Matuba, Maman Chérie Pegingala, Nasi, Nderi la fille qui dérange, Lakamouamala, donc merci na PDG Marcel Mutambai, les grands du Kuba, Dada Chazenga Mambu, Gigi Kabulo, Pablo Ngiamboudi, Imbattable Makambola Mairie, Régis Evumina, pardon, tout ces mots pataniere mo umbuna kolo donc banos balandinga be certain nabino merci na batunos balandinga to s'abonner na Kapage TV donc so bolingi bozo ba nouvelle bo mona nga à tout le temps bozo nga na Kapage TV donc merci na grand frère nangai Sita Mananga donc poids lourd Sita papier original Sita Mananga donc merci beaucoup Mamouké Iolo Franck Lumbaye donc merci beaucoup Kapage TV